Dans la nuit des mensonges et des silences imposés, ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. On flot balaie la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Alipasa, Azakaka, Wanatoko libérer Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Kudos à toi, sentinelle de vérité. Ta voix ne tremble pas, même face à l'adversité. Océan de la presse, miroir de nos douleurs. Tu chantes la justice, tu sèches nos pleurs. Dernier océan, ton nom restera gravé dans l'histoire d'un peuple qui refuse de plier. Ton combat est juste, ton combat est noble. Océan du Congo, ton combat sera indomptable. La présence de l'idée de la nation. Para comandant du peuple, oye! Para passer, oye! Toyota Dorothe! Toyota Dorothe! Oye, bisi baba tolenga abona be! Otawandeke tuwe mubondo, boye tuboyete! Boye tuboyete! Otawandeke babu miboka! Talandege babu mimboka. Papa. Bana esida papa. Tala voisin malamu, tala voisin malamu. Tala voisin malamu, c'est non papa, tala suspect. Tala voisin malamu, tala ya malamu. Bana esida. Oye. Bana esida. Oye. Avec esida. Pour la dignité du peuple. Otobengi za secrétaire national Yves Majoko. Mais ça va être. Azaya Mokote, Aza accompagné na bato balosa na ye etabalamu. Betenge etabalamu. La muka ne tombera jamais. Martin Fayulu Madini ne tombera jamais. Oye Goya. Vraiment, yakolobeza belete. Toyeti kataka otobengi espace. Pona baye. Toye kolobela makambo etali. Dialogue entre Congolais. Et ça va être dialogue inclusif entre Congolais. Nabanza qui est motabenga mi moya motuya avec la commande de la biso pour expliquer biso clairement et Zali Molobi Molobani le président Eli Martin Fayulu m'a dit Toyoti Kataka et Bana incidé. OK. Bana incidé tozabana botosi. Ototosaka
mokonzi pe kotosa malako na biso. Tosengi na baza mopanzi baza sima ya podium tobima liboso pona bayibebengana Kabila yango yo etikali chilombo yango yo sape esida yango yo Kabila yango yo etikali chilombo yo esida yango yo esida yango yo ebengana Kabila yango yo etikali chilombo yo beta maboko beta maboko beta maboko beta maboko pande isonyo soli ezala muluba ezala mungala ezala muyaka ezala muluba bana Kongo biso awa neto telemiawa Sina oyo nani mokonzi ya Kongo nani mokonzi ya Kongo toyoka lokola jeunesse baza awa te eske jeunesse baza deko totiki mama na biso ya milulu na maboko na yo molimo na yo ekanga biso tobebisi nguya nyonso oyo eza ya yo te ezala mosika na kombo na Yesu amen amen avec un Congo fort et prospère avec SID c'est possible c'est possible c'est possible Congo ekolobo moko Congo ekolobo moko Congo ekolobo moko tebetela maboko beta maboko beta bana mama Clarisse maboko beta mama Clarisse maboko beta la maboko nyonso ya Congo aza numéro 1 ya résistance kombo na ye Daniel Lupin eza boyete bona mboka eza boyete ifo topesa ye taka ye nde aloba na lokolo eza boyete bongo kumu batali makambo ya jeunesse mobimba mwana mboka hivi bajogo akokotire lamuka retambela jamais tango Daniel Lupin azotelema beta maboko beta maboko beta maboko beta maboko bana ya lamuka oye est-ce que ba résistant bazawa est-ce que ba résistant bazawa bota maboko likolo poto to mona bino résistance ne tombera jamais résistance ne tombera jamais résistance de silence poete ebele kati na biso bayebi te toutaki kobungisa mama moko katikati ya ba mama na biso na afek yango na kosenga na biso nyonso to sala 1 minute de silence pour na to zwa 1 minute de silence pour na to honorer mémoire na ye. Bana ya lamuka oye bana ya lamuka oye lamuka ne tombera ekokabwana atambala moko te ezala mutu moko te azali na buku ya mboka oyo Kongo oyo akoki koloba na kati parti oyo na tekeli ba oyo to na kabeli ba oyo Kongo ezali pona biso nyonso ba Congolais donc il faut Congolais nyonso na kati ya mabele oyo a bénéficier na ba bien nyonso ya Congo et puis bien na biso ya numéro bien na biso ya liboso ezali nanu mabele na biso eloko biso to na kati ya ko réclamer oyo SID jeunesse et na kati ya ko réclamer ezali souveraineté ya République démocratique du Congo. Jamais souveraineté na biso ekoki kozala négociable. Jamais il faut biso to négocier yango na bapaya. Po ete bapaya batindi banguna na kati ya mboka na biso to akomona ba oya
M23 bazali soutenu par les Rwandais. C'est pendant que résolution 2773 il y a Nations Unies et c'est là qui était ba troupe nyuso armée rwandaise nyuso ozali na mabele na biso ya Congo, il faut balongwa immédiatement. Ezali kutu négociable été mais ti lelo bazali kaka non na Sud Kivu bango mutu bana kati ya ko dominer yango. Est-ce que biso esengeli total kaka bongo awa pe na bumba musala na bango kolala kokanga misu na makambo nyonso oyo ya na kati oleka awa na mboka oyo Congo. Est-ce que biso il faut tozela bango titangu bango bakolamuka biso tozali lamuka tolamuka deja banda kala biso tolalaka te parce que biso tozali bana ya aigle ata likolo amonaka na kati ya mai aljoka mbisi na kati ya mai biso tomonaka musika tozali contaminé na vision ya aigle. Bana lamuka oye bana na osenga na batunyoso bazala sima bazonga boye baya tosolola bandeko bazali kuna bopusana boya tosolola makambo ya mboka makambo etali biso bopusana botika mituka bopusana boya titi awa bopusana. Christine Boumbu tozui une minute de silence pour na ye atiki biso toko continuer combat kasi nalingi avant ko banda tozo une minute de silence pour na bandeko misusu pour na bilenge o bakufi na Goma na Bukavu na Kishishe na Kiwanja na Rumbagabo na Lubero na Walikale na Masisi bandeko bakokufa awa na plateau de Bateke awa na Kwamut na Mai Ndombe tozo une minute de silence pour na bango. Merci mingi. Kasi toko kaka une minute de silence te pour na toi o ba représenter ba Rwanda. Ba wana bandeko na biso toko betela bango maboko pour na kolakisa bango ke biso na Kinshasa to bozali bango te. Toko betela bandeko bunagala baboko na ko ba bilote betela bango baboko ba yo kati esika bazali ke awa na Kinshasa biso ba yeside totiki bango te biso ba yeside toko bunda mikolo nyonso ko ba retrouver bosomi oyo esengeli na bango. Martin Fayulu ayebisaka biso eloko moko génération na génération ezalaka na mission na yango kasi na kati na biso esengeli to mituna mission oyo ya génération na biso ezali nini oyo nzambe atindi biso pona nini nzambe akelaki biso ba congolais pona nini atie biso na mboka oyo ndeko na ngai réponse ezali simple réponse ezali claire réponse ezali lelo pour toi accompagner vision ya président élu commandant du peuple Martin Fayulu akobunda mikolo nyonso elongo na biso pe tozawa pona kosala nini pona ko sauver la RDC du danger pona koloba nini non à la balkanisation ya mboka na biso boyete kasi tosuki wana te tolobi kaka te non à la balkanisation mais tolobi pe lisusu il faut dialogue national inclusif pona ba congolais nyonso basangana basolola pona kotala makambo ekotungisa sepeli nango tobeta maboko bandeko na ngai touti we victoire oyo peuple epesaki Fayulu apesi yango ndeko Félix Tshisekedi bafandi awa basali makambo na bango FCC Cash babini bayambani basali makambo nyonso tofandi awa tokomi na 2023 eloko muyibi soki boyibi koyiba ezalaka bien kasi kokabola nde ekomaka matata bayibi eloko na victoire ya peuple bakei kokabola ngo bango mibale na kokabola na bango bawelani bakomi koswana bakomi kosala nini baswani pe babandi kobunda. Est-ce que biso na likambo na bango biso tozalaki te kasi bango
après hold-up électoral ya 2018 babundi makambo na bango Tshisekedi alobi te ndenge Kabila ayibelaki nga victoire na 2018 na 2023 il faut nalakisa bango ke ngai nde penza président ya solo asali simulacre élection na 2023 bino moko bomonaki ndenge elekaki élection mobimba 7 jours machine à voter bapesi bato nyonso ya union sacrée mpo bavote bapesi ndeko Félix Tshisekedi 70% ya bavoix. Est-ce que ezalaki ya solo to ya lokuta? Ezalaki ya lokuta. Bandeko na ngai bitumba ya bato bayebaki victoire ya peuple ekomi komonisa biso pasi. Emonisa biso pasi na ndenge nini? Po bango mibale ndeko Félix Tshisekedi na Joseph Kabila bango nyonso bazali na tata ube moko. Tata na nani? Nani? Nazo Kabila te. Tata na bango nani? Tata na bango Kagame. Tata na bango Kagame azali dongolo misu. Ye alobi boye. Ye akotia batunea na Congo po bakata eteni ya mboka ekoma na Rwanda. Est-ce que biso tokondima ngo? Est-ce que biso tokondima ngo? Yango ne biso tolobi non à la balkanisation, oui au dialogue national. Naoki binote, non à la balkanisation, oui au dialogue national. Et sika wapi ba Congolais nyonso tokofanda po totala makambo. Totu nandeko Félix Tshisekedi. Yo salaki deal nandeko Joseph Kabila. Oya utaki epa Kagame. Deal wana ezalaki nde nini? Est-ce que deal na bino ezalaki nde kokata mwa ndambo ya mboka na biso? Kolongola bandeko na biso ya Bunagana na kati ya Congo, kolongola bandeko ya Kishishe, ya Kiwanja, kokoma tina Goma, tina Bukavu, olongola bango opesa bango nde na Rwanda. Boende osalaki? Soki ndeko Félix Tshisekedi andimi tolobi yo zali masha mumini na biso, tokosala nini? Tokolimbisa ye po to tonga mboka elongo. Parce que soki tozali unité, makambo kokomela biso tokokoka kobunda te. Boete. Soki moto epeli na ndaku. Kala, est-ce que moto ane kokufa? Yango wana nde tosengi il faut to solola biso nyonso. To banyango lelo te. Banda 2019, kasi ndeko Tshisekedi ayokaka batu te. Ayokaka beta tata na ye Kagame na ndeko na ye Kabila. Biso toyebisi ye banda kala yaka. Boya to solola to fanda. Baboy, boya to solola to fanda. Baboy ti lelo to solola na likambo nini? Oui au dialogue, c'est bien. Mais to solola na likambo nini? Ya liboso ezali likambo intégrité territoriale. Boni biso Congo 120 000 Tokoloba liboso likambo ya intégrité territoriale. Boni soki Rwanda lamuki alobi na koti na Congo na zui na violé ba mama na violé na bana mibali na bomi ba misusu sima na bimi na ngai tranquillement nete eloko ezali te. Est-ce que c'est normal? Est-ce que biso bilenge tozali te? Voilà mission na biso ya motuya. O epete etinda mission na constitution ezali ko bundela mboka ko protéger intégrité territoriale. Bandeko na ngai lelo tozali bilenge kasi lobi tokoma batata tokozana na bana tokozana na bakoko. Soki lobi Goma ekei Bukavu ekei Ituri pe ekei bana na biso bakotuna biso nini? Bino bozalaki wana bozalaki nini pona kopekisa ndeko Chilombo? Bozalaki ndenge nini pona kopekisa Kabila? Bozalaki ndenge nini pona kobunda contre Kagame? Soki totiki ke bamboka nekini tokopesa bana biso réponse nini? Tokobima batata ya zoba lobi yango biso solo. Est-ce que biso tokondima ngo lisusu? Ezali lisusu eloko ya kondima lisusu te. Likambo ya droits humains. Bandeko na ngai toleki likambo ya droits humains tokomi na likambo ya maponami. Na 2018 bayebi victoire ya peuple. Biso bilenge tosalaki eloko te. Faut kolobaka solo. Biso bilenge tofai na ndaku tosali eloko te. Est-ce que c'est normal? Na 2023 basali simulacre élection. Biso bilenge tosali pe sous eloko te. Est-ce que c'est normal? Sikoyo mboka ezokende malembe. Tokofanda pe tokotala ka ndenge wana.
Bandeko na ngai, c'est vrai que la question d'intégrité territoriale est ali motu ya makasi. Kasi tobo sanité que pembeni na 2028 ndeko Tshilombo, il faut ça la nini? Asala nini? Asala nini? Dialogue avec dialogue ou sans dialogue 2028 ndeko Félix Tshisekedi dégage. En 2028 avec ou sans dialogue. Voilà, ma pona meza koya. Nga nazana kanda ya muto babengi Kadima. Nazana kanda ya muto na babengi Kadima. Azui 1 milliard de dollars, 1,4 milliard de dollars na biso ba Congolais, asali nango ba aventure awa et ye wana pe ko tambola. Ndeti muto asaki eloko te, akolia akomela, akochola biso. Soka l'équipe ba Congolais ba yuma, ba ibato eside ba yuma na driba ki bango. Anome batu. Banda de sali eloko te, totali ombe na misu. Bandeko na ngai tozali na responsabilité munene na kati ya mboka oyo. Esengeli tozwa conscience. Parce que soki tozwi conscience te, makambu ekotambola bien te. Donc na kati ya makambo ya baponami wana, esengeli tosala ba réforme institutionnelle. Tobongisa. Tosala nanu ke soki président ya Seni, au lieu a publié vainqueur, a publié mutu mususu, mutu wana akende boloko. Boyeto boyete. Azwa etumbu lolenge esengeli na ye. Donc il faut tosala ba réforme institutionnelle pour tomatisa kinta ya mboka. Vous êtes d'accord nango? Bandeko na ngai, eloko ya mususu ezali gestion ya misolo ya l'État. Bandeko na ngai muyibi eleki na mboko oyo. Etienne Tshisekedi amnolo bake mboko oyo kufi pona abosana kike mwana nende ensemble te. Esengeli misolo ya l'État. Esengeli nkita ya mboka ekabwana na mutu azo eteni na ye na ndenge esengeli. Bachela kibiso mama moko ministre awa aleki na TV alobi ke akosalisa créer 1,5 million d'emplois. Bino bomoni yango? Est-ce que bino bomoni yango? Soki ozali mwana ndeko Félix Tshisekedi ozwi poste kuna na kati ya palais de la nation. Ozwi poste na kati ya ministère. Ozwi poste na esika songolo to pakala. Soki ozali frère ya église ya ndeko Félix Tshisekedi ozwi poste, ozwi musala, okomo sala, okolia misolo ya l'État. Asali makambu kili kote kuna. Akotisa biso kutu ti. Ndeko Félix Tshisekedi asali makambu kili. Mais soko ozali mutu. Azoka bino bende, azoka bino ne bozama manini. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Tokozwa dialogue national inclusif. Biso tozali batu ya sembo. Biso tosumaka mandoki te. Tozali oma ko manifester lolenge esengeli. Est-ce que soki balobi tosala sitting a tokoboya? Est-ce que soki bayebi biso tosala sitting biso moko tozwa courage toyeba kosala makambo mosusu ata ye atindi biso te mpo tozobunda mpona mboka. Boye to. Noumeli sikoyo tozozongela bobanga te malembe tozozongela. Tozali na mission obe moko. Mission na biso eza kobundela. Donc bino bien te, non à la balkanisation. Oui au dialogue national inclusif. Naoki bino te tobandela. Non à la balkanisation. Oui au dialogue national inclusif. Namoni kuna eloko moko ya mutuya. Okuna na sima. Robi nini? Non au changement de la. Non au changement de la nini? Martin Fayulu aussi alobaki soki ndeko Félix Tshisekedi ameki akotambola likolo ya ebembe na ye. Akotambola ka likolo ya ebembe ya Martin Fayulu te ya ebembe bino moko boyebi embouteillage na mboka na biso kili. Eloko ezotambola na mboka na biso ezali te. Natondi bino botondi. Merci mingi.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci mingi. Nakobenga bakusomoko. Tozo courage, tozo bakosala makambo mususu, atali atili biso te po tozo bunda pona mboka. Boete. Noumelia. Sikoyo. Tozo zongela bobanga te malembe, tozo zongela. Tozali na mission obe moko. Mission na biso eza kobundela. Donc bino bien te, non à la balkanisation. Oui au dialogue national inclusif. Donc bino te to bandela. Non à la balkanisation. Oui au dialogue national inclusif. Namoni kuna loko moko mutuya. Kuna na sima. Kuna na sima robinini. Non au changement de la. Non au changement de la nini. Martin Fayulu aussi aloba qui sont qui ne conférence qui c'est que des meki à kotambola Nicolas Ebembe nae. À kotambola ka Nicolas Ebembe à Martin Fayulu te ya Ebembe. Obino moko boyebi embouteillage na mboka na biso kili. Eloko ezotambola na mboka na biso ezali te. Atondi bino botondi. Merci mingi. S'il vous plaît. Merci mingi. Nakobenga